Ndeko Lucien Bayulo, ozali encadré à jeunesse à Pareco. Boni à Pareco. Oh, Pareco, otambola kitoko vraiment. Amuna surtout kitoko. Yo na jeunesse à Pareco, programme na bino ezala nini pe ntango bokutana na ba jeune makambo oyo ebisaka bango par rapport à makambo eza na mboka boyebi bie mboka eza sous occupation bazoboma bato kabila alingi olongwa na pouvoir te alingi mpe koaplike bacor ya le 31 te esika wapi mboka eza vraiment na kati ya bitumba makasi. Yango omoni toali komobilize tous les bajeunes pour la marche le 8 avril na Bruxelles. Donc jeune nyonso tout waza na souci ya mboka azanga te parce que bamisala oyo ya gouvernement ya kuluna oyo ezosala na mboka ebimi polele bacrime ezosalama bamama koviole bana koboma kokanga sans raison. Donc yango omoni totelema biso nyonso tout le 8 avril na Bruxelles tokende kofunda parce que génocide oyo ezosalama na Congo bazolobela yango te. Yango tokende kofunda tolakisa na Union européenne makambo oyo ezosalama na Congo ezali vraiment génocide. Mais est-ce que vous assure que l'Union européenne peut agir parce que ceux qui sont bien informés, ils l'Union européenne. Monisco est l'Union européenne, mais Moutou Oya Bomi Batu. Moutou Oya Sali 10 ans de pouvoir, 16 ans de pouvoir à Bomaka. Azo Kunda Batna ba force commune, mais Bazo Tiki Kana pouvoir. Moi, il qu'on dirait, Sali Biso Likopa, Wangani Biso, donc Batiki Biso. Le problème, c'est un génocide des Osalama. Problème oyo ezali na na Congo gouvernement nana toyebi yango te to vota yango te yango to benga yango ya gouvernement kuluna po bande ya yaka ba makila na ba makile ezotanga na mboka eloko moko te o ya malamu ezosalama na Congo oyo tozomona eza te. Donc ba paya soki bazokotela ye parce que bango nde batiaki eza biso to vota ye te. Donc yango tozolakisa ke tokende kofunda ye na CPI na ndenge aza koviole koboma bato kokunda bato mibimba bamona yango ezali génocide oyo ezosalama na mboka Congo. Est-ce que vous avez une vidéo nous tosalaka net surtout ya ngai Didier Songo biso toza rechercher na Congo tant que s'afficher boye na Congo pe rotia makolo te obang ebangisaka te bana kobanga te parce que tozokende ofunda ye ntango bakokanga ye tokozonga mboka eza ya biso. Mais yo kotia sous makolo na Congo te oyesoye bien ntango ozoleka na bavideo bamisu basala bavideo babombi elongo mais biso lokola tosinya na biso baservice meme ya baanglais bayebi ke biso za bato toboya makambo elekaka na Congo na mboka pe kuna balandela ya biso bayebi ke biso tokotia makolo kuna te po toza contre makambo elekaka kuna ntango yo ozosexpose bozobanga te Congo ninga bangisa moninga te Congo eza Congo bolo eza mboka na biso omate okita o ba 70 ans ba libérateur o bayaki na maele mabe o balingi ba ngwenzama na mboka na biso bakoka te ponga na pona te nazala congolais. Donc eza mboka na ngai bamata bakita donc bakodie bakotika yango. Ok, nana tiki yo 3 minutes opesa message ya suka peuple liboso ya caméra bayoka likambo nini oza nango kosa. Message na ngai ezali misala ya ba libérateur o bayelaki biso na Congo ebimi polele maele mabe toza na occupation na mboka eza occupé mutu moko alobelaka yango te yango le 8 papa mama jeune totelema biso surtout rendez-vous na Bruxelles tokende ti na Union européenne tolakisa bango oyo ezosalama na Congo ezali vraiment génocide ba reconnaître yango. Donc toboyi dialogue na bapaya toboyi élection na bapaya toboyi ba colonisation
nyonso tu toboyi. Donc ndenge ezali le 8 biso nyonso tu na Bruxelles le 8 avril tokuta. Donc ndenge eza wana ingeta Kongo eza ya biso mutu akobangisa muninga alate. Donc Kongo eza kaka Kongo bololo ekotika kaka bololo.